zala bango pona baba lingi mère zala mutu te donc bakabola mère na entourage mobimba ma mécano il n'est pas encore trop tard tama ya moto boka bicarbonate et ko salo moi ko sa moi muselu restaurant au Belver c'est le ngoli bato be na chômage o pe bande comme ça comme côté la bana na bango bande ko la bango o basala na restaurant Belgique bo finga bo la sanga bureau la meza la rawat bravo et pas de la bêtise ma boko Karine Daza bongo il faut mola makamba bo alors bominga nazo défendre mutu mo na kanisa sana écriture malongo o lolo ko tout la ngo tolo e tout na tout la ngo tolo na ça la plaît o ndoka na betaka banzadi et c'est mon ninga ngana yoka kene mo kino ah mbongo pe na Karine na bije mangam na tindeli yo hormis o bashino bakoka belanga fela papa tinambo bashino bakabelanga mbo ye te Karine atinda apesa mbongo ayebeke na kin makambo mbala liboso nga nayebike lelo boye omona même mutu so leka na botu nyebi PD ala baluka fingi oyebi ofinga nango PD ofinga PD besonga na PD ezalaka bongo ebi mais na kata kin makambo to comprendre que non mutu pas ko bima pe na un jour abi pe na ntimbike nga na langa PD kin makambo on est bezité tezela bezani bezité loko soko ba ya sa ki bez na ndenge biso monango ya solo Pourquoi je suis dans la chinoise? Je suis la sœur de Karine, dit notre mère. Donc, je suis la femme de Bisso. Oh, nakata film ne prime ni le prime ramin qui t'a musique. Trop mécano. Yaya, kendi ba yo basala basukula ata limbondo te. Héros bicarbonate. Ba maseyo oza trop mécano. Nanga bosenga na tami c'est mon pandi likolo la mboko yo. Tu bien affilé. Nan. Ça va on a. Yaya tika. Mais sikola na ngai. Na lala de dide na commande na 20h ti lobi nango na lala kiti ka boye. Ngungi kaka boye pa. Ngungi kaka boye. Na yebaka teke nzoka ndele lo ba oso. S'abonner na yo et consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse. Mobala Litutu Yamboumana Solo. Merci beaucoup Nabino tout bopé saranga confiance. Merci beaucoup Nabino tout bolandaka ngai vraiment. En tout cas, kiti on a defiango lelo na eko yambela bino Jemima Ibe le gros bébé de la presse na chaîne o ebengami chaîne na yemoko JTV to Jemima TV et sika on a eko yambaye poto solo la moi. Merci beaucoup Nabino tout. Lelo vraiment na ebité zali analyse to zali condamnation. En tout cas invité na ngande a opé sa position aye ko analyser to aye ko condamner. Internet ezo yinda lelo na ko solana Jemima affaire Sarato la lelo nande ko na biso Kevin Panda Lekechu. To ebité za nini? E mati ekiti, e mati kibombanda, batu ba gangi, batu ba lobby. Mais sauf que Jemima na lobité. Parce que Jemima peut se retrouver dans mystique à Foumi, à outil famille wana. N'habite soit à la canne famille wana. Tu retournes le lolo, mais tu n'es pas ma casse, mais ça n'a même invité. Tu t'as qu'on bête pena biloko lelo. Et puis Yami Balé, Karine Mokonzi enfin n'a maniqué guerre zongi. Ah, mami,
Karine lelo na manike guerre zongi tout à l'heure wakala mingi ta bauta koyokana toyoka pe ba vérité mususu Karine asungaka manike na bana mais lelo manike a craché les Karine pe kuna très fâché en tout cas to lokota moi makambo ebele na Jemima déjà nazo pesa Jemima bonjour. Ouais, bonjour Papa Kouloutou, hein, Jerry Kobetox. Bonjour Batutu Baotala Bisso sur GI Télévision, sur Caroline Ikwa Télévision. Donc, na vraiment un sengo makasi. Donc, merci na Batunyo surtout. Na peut-être ceux qui sont les autres quotas parce que voilà donc merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Voilà, sans les autres quotas bien, zana okimia. En tout cas, mission lelo mission nanga babenga ngo loba vérité. Est-ce que loba vérité? Vérité nalo. D'abord on appelle son bote na famille Libota. Babi wanga Libota nde yango wana famille Libota de Bervi qu'on dit la patronne, maman Poutine, maman naturelle, honorable, maman veut pas chocolat, femme naturelle. Tikanga la kema nanga. Mboka yango. Na sa makam nangai. Tikanga la sala makamu nanga. Nanzimi, Jemima ibele jalelo makas. To se skonde. O bakselanga nini? Jemima ibele. Jalelo makas na banango depuis longtemps. Na okoba kaka e. Maman lobaki a sa perte. Botike l'écriture. Mama marbilo ko lata bangwanzi wana ya ba second bangonde ba lata ngo mais yeboti kele ka écriture pour copier la ba second et simbate to créer boulu que to sendeni est-ce que koti mu pe pango to kota to bone no sale lokote maboke na maboke to sendeni continue Jema bande misolo ba vérité na moi songi voilà guerre lelo entre Saratola na confrère nao Kevin Panda Lekechu mais Combo ya Belleville eza toujours na ba guerre nyonso ezobima. Lelo yo en face du monde Saratola na Lekechu bambanda. Jemima toke wa. Déjà nde tozabo to ara na kin makambo. Moto mère azoka inspiration ça la film comme kin makambo. Ayeba ke kin ezaka na makambo nango. Ayeba ke makambo ekozala. Aza prophétesse. Aibeke na kin makambo mbala liboso nga na yebike lelo boye o mona même mutu so leka na botu nyebi PD ala baluka fingi yebi o finga nango PD o finga PD beso nga na PD ezalaka bongo yebi mais na kata kin makambo to comprendre que non mutu pa ko bima pe na un jour bi pe na nzimbike nga na langa PD kin makambo te wana za ibezite tezela bezani bezite loko soko ba yasa ki bez na ndenge biso mona ngo ya solo au moins il y a d'abord ce qui baise voilà yem ta créé net nganda lobi ke bazokisa na mona pe pota ya solo wana ça na pota ko pota mona ye baka tenzo ka de bazokisa e abaizua sikoyo tango loba ke non bazokisa e pa ya mobali ya Sarah ngasko kota na ko expliquer bien te ngana ko expliquer bien au moins ce mutu oyo a mobali sauf comme mutu ba ma chérie mon frère ozoko approcher et puis ça kando ebi na ko ba mo même mulangi potika ngakaka ça la bon. Donc ma chérie mon frère. Ma chérie mon frère. Ozo approcher ce comme tu m'appelles la vrai no copena pela mobali. Bonga na ebi Diego minute pour na Sarate. Ngala la team wate na deux musiciens ba na pesa nga interview. Ezali Diego na mukuso nani. Aimba kitoka aimba deuxième voix. Comme on Temishka te. Auto ke be pota zongi boy. Comment on est Kim Miembe voilà bango mi balem balo pesa nga ba interview na la team wata donc na lobake na ebi Diego na ebi na mobulu te pour pendant tout ça tout na manako yambe aloba nga lisola bolingo te ko jema la sepelaka na a donc petite sœur vous comprenez ce que tu boke mamlo mo be tango eya bozo nkala ba contexte mo be ka te ke na parce que bolinga Sarah te Sarah za mal aimé na communauté na biso na ebi te abomanani tout le monde a la munoko loba batu tout ba sala ba clash batu tout ba fingaka est-ce que ma finga oyo mida finga ke leki o Sarah finga domanika o bakutu moya moni be ese asala moko zala na moi tindika chakal mais ndeko na biso wana pena akela no pena ta ya touchera même na vie privée à match
wana nani mida oui est-ce que ekokani na oyo Sarah sala bato balobi isi ya Sarah eleki lelo obengana oke moni baguerre ya Sarah leketwa ye nga na ye omonake na kaka oswana fo beta adversaire lelo moko eswa o makasi yango eloko oyo leketwa asali aya betika elo moko boye po mokili mona comme si c'est vrai mais ye moko ayebi au fond kende eza lokuta Sarah tola mpe koya koconfirme yango te ezela Sarah te Sarah confirme te Sarah beti elo moko nga natindaki yo natindaki ye ta confirmé te côté wana Sarah lobaka na sa émotion na sa kanda na ndenga normalité akoka koma pe bongo te parce que wala mobali ne et puis ekabo pe bolingo na bango te a mobali Sarah ba ke Diego Milito azaka leki ya Jolokis mise moi BCB Jacques Ndapo leki propre ya voilà donc ngande na ebeli Diego na kolinga vraiment que na makambo kombone longwa te kombone longwa te kombone longa ba bêtise pour mobali ba bomba ke te youtuber eza Sarah eza leketu Diego a musicien a mobali a mutu a comprendre donc Sarah longwa na mobali na makambo mo sala guerre no piquet te ndekole place Monique Mikolo kombo zoliama wana ozalaka wana ti olobi komba Diego Milito ezoliama na kata chaîne ozalaka wale fa saka ba analyse nga le bango j'aime quelqu'un pour de vrai tant le que je suis la sœur de Karine dit notre mère dans le bango dans la Bible là j'ai makan dans la sina loba donc nga trahison dans la moi passe ce qu'on nga bateau la linga so toucher bango no ya ata to sekana to melana et no ya mais on est peu comme ozo côté la Sarah to la yoza nazana chinoise mais na kawe na famille bota te na chinoise na bi famille bota tant que le ba finga Sarah pour Sarah défendre maman langa na défendre Sarah pas de pour Sarah a finga pour la maman langa et nga pour défendre Sarah et toucher ngandeni ce qui n'est pas que non Sarah a fingi Karine wala siko la chinoise pour nga ba pe dans la chinoise te la chinoise te je suis la sœur de Karine dit notre mère donc ba chinois ba fan na biso. Vous comprenez bien? Na bandela, dans le Bible, je suis la sœur de Karine dit notre mère. Ce qu'on va chinois, va fan na biso, va fan na ndekolanga Karine. Donc nga za chinoise te. Ba ngomo ba yebi. Oh, toi mutu. Te, ba na chinoise te. Non, ça on pour la belle vue te na chinoise te. Ba ngomo ba yebi. J'aime la Chine parce que va soutenir Karine Mokonzi, va soutenir Ngape. Mais moi je suis la sœur de Karine. Je suis la sœur de Karine. Mais la tango aussi si on soutenir Sarah Tola parce que les loboé a qu'on défend des bonnes causes a qu'on défend les bateaux ba ofinga bela ye a défendre dans mokili mobimba basangeli mutu moko parce qu'on ngana yana bola Sarah oh bateau la babi elle est passée dans le passé toi ce qu'on a le présent vidéo ya Sarah nde Sarah pe abandai kofinga bela te Sarah azaki na place oyo akanisi on dirait que non ozala stable olobini akanisi que place oyo ozala stable place oyo ozala satisfaite donc na odefendre mutu moko boye ana écriture ya malonga na odefendre mutu moko boye aosala makambo malonga or na odefendre mutu moko boye na kata filme na oyo ezoprime eki chaka muzika avant de faire kichaka musique eloko bominga nazo défendre mutu mo na kanisa sana écriture ya malonga o lolo ko tutela yango tolo e atu na tutela yango tolo na sala plaît o nzoka na betaka banzadi na kata film ne prime nini el primera mingi kitaka muzika trop mécano yaya kendi ba yo basala basukolo ata limbondo te héros yo bicarbonate ba maseyo oza trop mécano oh oza trop mécano. Non, ça va toi la zone défendre siko vraie cause. T'as vraie cause. Omoni Sarah nde azabongo. Attention que Sarah lelobe azongi siko finga belle. Tobi msara que non Sarah. Oboy mokimbe sangela ka po finga nani belle. Donc ndenge azabongo Sarah nde atikine la ko ba caméléon. A changé. Sarah Moutou. Il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Sarah da Moutou Maël a très instruite. Instruite, dans le bien bien, parce que kata bien, instruite. Vous comprenez na suka. Vous timbi yango kitoko. Voilà. Au moni lelo boy to la guerre la bateau yo. Héros biso nga na bima na pakoli faut d'être nga normal. Na te pour da permettre na sel baxi faut d'être. Mais yé pas bima wa. Azongela.
kongela boye ndenge nini nzoka nde 5 couches elongo combien kilo soka fini boye sali ba chiffon boye po nini trop de make-up ate ya chocolat ate ya brillant soki ya marron ate soki ya nini ate mais finalement tala moni to le kabino na mayele on sait faire l'analyse intelligente c'est-à-dire quoi to selanga muto a mayele to selanga muto asala nzela pa bino bolanda to selanga muto apesa mama na bino goût po lelo akoma o aza yakobe Bo sutela muto asala nzela po mama na bango alanda oh hypocrite hein. Moi je croyais que communauté o ba finga batu wole ko kolobela bango pe boy. Mais tu viens à la télé au bina lingara bino na lingara bino donc de ba finga ba comme ye ba collègue na bino yo lingara bango te yo lingara bango nde ba finga ba ebakata ba mama top ba finga ba confrère ba concert na yo ba collègue na yo ya musala yo au sepelaka et puis tu viens tu dis que na lingara bino et puis ça on ndenga nzembo trop mécano ya ngala ba bofinga blo ni ba kofinga te ba finga nga mettre Gims ba pesa nga level ofinga su mukuse nini susu onena mutu ba finga mutu munene on dirait ekoka OK donc bon le comme su bofinga te po mayele na le kabino quand même na le kabino na mayele siko bomoni lelo be Sarah tala famille bota to yambi Sarah to se skondeni Mame omoni yango bazo bake Sarah famille bota ou Belleville mutazo tinda ye Belleville tinde te ngam na oloba c'est la bouche de Jemima c'est pas la bouche de Belleville na bi famille bota to yamba Sarah allez Sarah viens to vandi awa Sarah za la koto azala katikati to protéger awa Sarah assieds-toi pas elle quitte voilà protection omoni ngani la Sarah za no boki kondo mongo mama tribalisme baby tong ba mama basuki aluka kangsanga mama basuki na poto kuna alinga kangsanga liseke pa Sarah liseke pa Sarah pa kangsanga tulanga nini nazo rappel pas Sarah bosala kana ninga boki na loba te londe la lobi na loba te yo Sarah bikisa ba nga bakanga yo abi moi la mère bunga no mikolo sala no mo bungalo na listo na monya kombo no eza na bi abo mikola to so to benga ka bina ndako te papa biso no yaza na ndako na beta 5 jours to Sarah mta signala na tabo mo provisoire biloko tu na bimate Sarah mta benganga Sarah muta benganga na problème elo sangela l'état kwa soli place immaculée sala ka ke non ande ko na mongo voilà lelo nga pe na ngapete bo sacrifier Diego Benito a mobala Sarah piao sko yo soko zaki na ye peut-être msu odako linga ye abeto na ndenga bali fuendende yo ndoko ye ba na 21e siècle tango mpeda ole kala bobenge peda siliki mais ndeko na nga pe non ndimi ko zaka no ma chérie mon frère peut-être j'ai honte de toi peut-être aussi na éviter ngane mangambo ko na kwa na ngata na vanja kit na ola ndo finga msusu na finga msusu ndeko langa mobali o tete pona yebi ke na stati na ye ataka mwasi azana mwasi copine na pembe to mikie pembe ko sala prédot na yebi ke loko créer la créer les capox ça sera mte mapasi azana PDT ma chérie mon frère eza place msusu mais asala ngona mobali a sarate. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu as clore na dossier là pour ta dossier monsieur Angambo. Tu clore na dossier wana to ta deuxième partie. Deuxième partie, la Chine ici, maniqué. Na Karim. Nasino wala mambasarate. Na bitangu baba communauté. Ya nan. Vous comprenez? Ya mécano. Tangu communauté ya mécano. Tango midi pokwa bobana ko finga même belle. Na li papa belle alati bo finga. Souka belle bo finga. Oh mama lewa. Elamba belle alati bo finga. Restaurant au Belleville sale longo li batebe na chômage. O pe bande comme ça comme côté la bana na bango bande ko la bango o basala na restaurant Belleville. Bo finga. Bo la sanga bureau la mneza la wapi. Bureau. Bureau zaka. Basaka ba ninga basana bureau te. Bakala bureau te. Oboni bureau Belleville wana. Eza ba bureau oyo ata ba comédien. Ba 100 fois la bonne poche.
Mais bah c'est pas la route 100 fois ya bureau wana. Ata ba comédien, ba la bilamba la bango belé bazaka lango. Mais bah c'est pas la cause ba cadeau tu pas mère wana. Kaka na bureau wana o ba ofinga lelo. Vous comprenez? Bon ni bureau wana esa mama minene. Esa mama minene. Non, bango baza na bureau. Malgré que na ka ki sœur na nga lobi ke et nango et bureau ba mo livre. Mais da bureau Bellevue et dans ma casse. So vandi ozo appel, ba bengi kota bureau. Ata na $200 nanga. Na yebi ke ndona okende kuna, so ye comme 500. Des bureau maman. Pela nango. Te wana yaya. Yaya ndem taloba parce que comme tout le monde le j'ai mis mandeni bo répondre te on est pour répondre. Ata beli ata te wana yaya na biso. Yaya ko. Oui yaya. Yaya Gabi, yaya Gabi yaya. Yaya Gabi yaya. Yaya Gabi yaya. Donc, il y a des bureaux à maman. Il faut répondre que ndenge ya Gabi lobby que za bureau à maman lifté. Wana est concerné ya Gabi mais ndenge bureau ya Bellevue en soit bengio héros. Ata comédien. Ce comédien je appelle kota bureau. Tala ako sukolaté na ndimi am ça ako brosser kaka. Par exemple, Jubek Lai kota bureau. Am ça brosser kaka rapide c'est ka poudre ke. Akenan. Elle ko ba pele ba beba lo ba te. Ndena okien atani navandi aba komena na message makota bureau na so yakobe na oyat to sendeni na ko ba ana kwa ya Mariano ndoka nina kei tale bureau bo pesa elengi yaya ngakati bolai na muninga oyebisa oloba te bureau bezie za bongo ele kwa kinga kati bien ngalingango na lingango pour la bonne année na zwari ba gratification de comme si na sala la Bellevue TV na zwa enveloppe à chocolat papa la nga kufa ba enveloppe à chocolat côté la Bellevue yo na ko bomba mutu pour la belle belle bazaka ba ndeko na nga papa la nga kufa la mata ba blo la ba informe comment Tabo finga bed na soni bo senga ketanga kenge e comme la ndongo mère pardon bombanga be mel pete mère petanga peso bongo alinga pete betu bayeba to yebi bo senga o lobi di solo nga la senga ka be oui yaya belle am to ko protéger patrimoine faut to sambela rapona ndame merci ndelot ne suntuka belle lelo be sara azong sara obino bo sala ka Bellevue nde bofinga bilamba Bellevue nde sara pa zongisi nde bofinga ba ketcha Bellevue ba sandali na ye ba suki ne nde pe sara zongisi ko boka passe poani donc oya ye ba mamu oya fui Afrique du Sud wana boye aza so na Afrique du Sud mama lili wana fa échange ka epete akaka bongo on a to ba ninga ma photo moi rouge avec belé a poster mais a poster ta photo te ta ba simba ko finga be tongo me di poko nde ba sanga na wana liboke ne basanga na liboke do belle de moi na kobako do belle de ba ko défendre te moi na mbua concert na lobi ke sara to la bima na misa concert ngona concert na yo moko concert bino benga bato concert bobenga na auto so concert na lo yenge poto kuteka na YouTube concert na ngatanga wapi azola ata formation sala ngwa ya biasa mona ndako concert ngo nani na zoyeba te bandeko nani pesa ta moins 10 alobi abima na misa FDT boy ko tanga ba kombo sara bima tala mwasi ya batu koloba biloko bongo vraiment ba erreur mutu bato be basala be erreur wana so pe sara bima ba bima na nati boye est sara damu taliboso bato ba kwala bango soki ba pete msuko non ngai pete na bima ba musicien c'est quand même sous de ressources bimela ba comédien un sous bimela ba joueur ba kwali yo kaka te to kwa kola yo voilà to changer notre dossier vraiment en tout cas tout limbisa to changer dossier ozo tekini makambo ozo kima makambo Karine poni Karine na manike kuna yindi Karine dernièrement awa Alexis Mutema malamu biso bato akati toyebi ke Karine ayedaka manike mais lelo manike balukele boye Karine akeko kote la Maria bravo et pas de la bêtise maboko Karine daza bongo il faut mola makamba boye Karine bato balinga pour un amour vrai aime soit aider ba on tenenga aider manike aime soit tike la ka ba chino ba aider bango
mais aime so bato pas défendre que bon so mbongo n'est pas poche non pas tinda monta ata 20 € te. Ah bon? Mais lelo Karine mo asali pe lève abi que non yem ta laissa bana ya maniqué. Yeta ki para maniqué. Donc c'est bato belé ba défendre Karine. Karine qui pa bango te siko muto ba ne ko défendre yona fingi e. Karine a évité que non maniqué lingaki te. Lelo ne Karine a comprendre que maniqué lingaki te. C'est aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui? Au moins, il mouton, chef, au bébé, la rabobong, ça rabobé, la rabobong, ça y a un sou qui te côté. Mieux vaut me garder bande naïe. La baronne, dans le baron, elle n'y a pas longo la moté, mawa, zarango ya mawa. Moté, mawa, ya kosunga, longo lango. Moutou, bote, bébé, badam, ba ingrat, ba ingrat. Combien de fois, maniquet à chocacao? Combien de fois ça, comme tu ma passe? Combien de fois? Mais au moins kaka yowana so li kamune ko intervenir na kamwa bakangi manique na mamba ya chanteuse na biso awa boye Karine sali live ba chinois to soutenir manique kutunde na za bongo na otindele $100 ngamona kamona bi la baronne toujours ba dessin fela papa ka ba chinois bakabelenga la baronne otindela ata 50 € ta ba mama bifo yaka pour Karine comprenne que nani ngonde ba le pour de vrai. Est-ce que tu sais bela kata Kinshasa awa lelo ba la soutenir Karine. Ba na sou Karine te mais atamo ta le ka finga Karine ebi. Ba finga Karine te. Ba la Karine ti le magre to toya ka sou na makamno te meto linga o kaka. Ba ko finga te mais combien de personnes on va décevoir batu. Karine say live a choquant makasi. Karine la bi que non lisola nene ya ndeko la biso kitata abo ya mama chérie mon frère asenga ke mbongo nene azaki na mbongo te Alex Karine abenga na fiza atindela ma chérie mon frère $100 sans pour autant ma chérie na fiza ba que non atindela ma chérie mon frère Karine alobi yango na oki pasi na motema na bi la baronne o décevoir nga mukoni nga na cinéma leta 50 €, no 20 €, 10 €, 5 € et continue ndenge la moke no Karine dem tout atindeli jemima kaba chinois so maman Marien salam te baba misola baba chinois na yo ba chinoise na yo mais ba ko pe ko soutenir pe ma chérie mon frère chinois mo pe ça la pe bien na bi ke aba chinois pe ça mais pe l'autre na poche ya Karine ye mo ko pe singa o be sengo ni nga na yoka et sengo ni nga na yoka ke na mo ke no mbongo pe na Karine na bi mangam na tindeli yo hormis ba chinois ba ko kabelanga ku fela papa tina mbongo bashino bakabelanga mbongo ye te Karine atinda apesa mbongo te ata 50 fatinda mbongo te non obenanga aiza miso ya vérité te atinda te siko na oki choqué te Karine atindela ma chérie mon frère mbongo atindela na Manique de John mbongo mais lelo tande Manique de John na ofinga alobi ke no yem to amema polo so pe lamba ya prince na nganga donc na prince nenga osaba société boye eza pona nani est-ce que ça a sens elle a sens te elle a sens te et ça linga pasteur nga mona vani pena bi Seigneur donc Karine de bongo azo pena pour te sens ça quoi descente na akabela man ke aboko la rabana ça ba combien belet Karine ko pesa no tanga ngote au compte de tanga ngote on ba tout na ba que non je suis la sœur de Karine notre mère ti lelo la trahira ote na finga ote na beba na ote ko pesa no tanga ngote on peut mutu obe a changer na kaka le soka za no bien le ba fingi yo le soka za no bien le ba sali oboy le monde est méchant mais Karine pas sali ma bague côté la Marie te Karine Marie da la petite naït bon même et bon Marie le OK bon da mutu te na lobby na YouTube na TikTok na boy et ça va bloquer na ba réseau entre mutu TikTok na mutu YouTube yo côté na TikTok siko loko esala ngande siko moi bien te na yebi na ngate na la nga jema ibe na nga na kombo te wana kombo dela na nga na wana kombo zela yakobe na nga na kombo te na nga na succès pété mais na ko vana na kit na ngate pour na défendre TikTokeuse ata dans la gaz ya ndeni jamais ata dans la succès ya ndeni non sate
non ça te po mokolo moko nalobi non sala Karine Pandora na Karine nani Pandora natalaki yebu na mona na Facebook atala bilo musu na Facebook tikali ka fungola nde chaîne na YouTube ye quand même ça va na ko sa ko defo le ba ndeli mukoni ngala zo bakam na ba defane nga oh singa na YouTube nanga se kam nanga indeli nga yakabo defane nga yanka defane nga oh ese YouTube TikTok es ni so kam nanga ya YouTube TikTok ta vandi ko la ba defane nga na TikTok po nga la vanda na YouTube ala ba defendre oh mais beaucoup de kolanga YouTube indeli nga boye ndekola ngai malgré comme madame mobile na pexa ya zonga ya ko ya sur sauter nani wana nene oh tikabo nene botai mbai na pexa TikTok apexie nini YouTube aya so sebe mission te akara mi singa la kingwa babi o aya répondre ça te pa banga ça babi bon mais nzoka nde père akangi je père fungola tala pardon lo ba makari Karina ki kokote la TikTok te nani TikTok nani Maria azalaka pi petite ya Karine ngala mona onde Maria mutabandaka ko possible ka Karine sko azongiseli Maria a sincère vous comprenez elle quoi leki approcher yo ya appela tout nos sani o approcher l'équipe sko ngala mona tina mona loko te oyo esali ke manike aya ko finga manike pena voilà face à bon ponga la ayayat biso mtobota maka vente bona tere kibokoki bokulutu na kaka likolo ba leki pona moi kombo elelo nanga bosaki nga bakanga na ipekrim nanga bosani nanga bosanga na tamise mo pandi likolo na mboko oyo tebi na filet nan abongisi na bango na ibrato yaya tika déception toujours tika ipekrim sikola na ngai na lala de na commande na 20h ti lobi nango na lala kiti ka boye ngungi kaka boye pa ngungi kaka boye na yebaka teke nzoka nde lelo ba osola shock na yoki shock c'est pas grave te de mutu te eza matanga na ba biso muninga kufeli bayaka ko assister et un problème te bango tu papa la ngai voilà question asuka ngo sona tuna mo boyo kite bango tu mbe papa la ngai bila vila ko bi papa na papa na banana na oyi na ko travailler awa après na ko travailler awa ngapela yambaka mutu na émission na yambaka mutu na émission mutu nda singaka ngasko ba commentaire nde kangisanga monde ote ba commentaire e kanisaka na l'état na l'état yo ibongo so ote commentaire e kanisaka voilà question sur la bina tuna yo te batu ba retenir nga rigia j'ai bima comme on est tangami j'ai le choix tangi comme on o c'est qui j'ai le choix tangi comme on yo ça pas problème j'ai le choix tangi comme on yo pour décevoir et ndenge ser na biso tolo ba bien Cynthia Kapache atangi komo ya j'ai le choix de se vailler et puis ba bimisi papa en fait songi je parle avec qu'est-ce qu'on nuance je parle avec la main sur le cœur n'a pas passé nanga j'ai eu à faire beaucoup d'erreurs pour ne pas dire beaucoup des erreurs. J'ai dit beaucoup d'erreurs parce que beaucoup déjà adjectifs quantitatifs. Nous avons beaucoup d'erreurs, d'erreurs. Voilà. Bon, comment est-ce qu'on a nous faut laisser chaque émission. Nous avons passé nos cours. Allez, voilà comment. Sortez là trop. Beaucoup. On sous des étés. Beaucoup d'haricots. Pas des haricots. Attention, hein, on va aller mollo. Bango, faut passer nos cours. Bayaka ko finga même aelende ate boanya aiko pale. Jaël, c'est ma sœur. Cynthia, c'est ma sœur. Nathan wana tant que ça la kalindanda na biso ba charge. Te to chokae. Te ntana Monique na 2023 banda tango le kana tilo na 2023 ndeko alobi bongo c'est te chokae. Te to chokae. Mais tant que choqué, c'est que yé même tabana ko choqué non Karine non. Après vous te choqué non.
Parce qu'il fallait que bis nga pena ko se pene que pas choka pe Karim. Hein? Parce que le quoi bi que na to ba charge to choka e ande ko langa mwasi. To bosana. Hein? To bosana. Chango ti baba ni tana se. To bosana ngona ndeni. Au moins na mariage ya coquette na ya civil na e. Hein? J'ai senti la rage. Na santa colère na longa Cynthia. Quand Cynthia talinga, moni muto ayeba moninga. Na senti que moi so na sale mabe. Hein? Pour ne pas dire que ba mona ko j'ai ma seba salibo. Cynthia on de ko no tana se. Na choka pe na tana se. Te na ko senge pardon te. Na lobby ke abosana. Ngana sina bosana. Le pe bosana makambo le kai na tawa na lelo. Lelo ngana vala te na choqué bongo, te na choka ke makasi. Te na santé kana le ngande ko moi sta. O ya pe na otala ngako. Aba mama so. Na sala nini? Na sala nini afinga nga boy. Ya to abatu. Ba erreur tout so salara. Vous comprenez? Erreur ndé na boy. Na ko ndima teke na bi mesu victime pour la mutu moko boy. Pour la minto na ndenga beso na mek tabi ke na fingeli mutu loko. Na fingeli mutu ezaka belle mais belle pas linga ma finga te. Donc na ko fingela su mutu te. Pour na za dessin na mama belé. Vous comprenez? Oh j'ai ma la fille qui dérange. La fille vraie na lobby on a dessus na mama belé. Voilà Jaël show. Jaël. Jaël yo tenka komo langa pona o to kutala pa ibato o to yambalanga no. Mais Jaël show e robele ki ngam na ki mtebeso yo tala o. Wana lobby te. Show wana lobby te. O lobby te. Jaël show alinga kangsanga. Jaël show afunda nga na parka matete. Nga za ba sujet d'internet to na martyr victime. Ba funda nga matete. Obi mo ba game so na YouTube o bebe so tala ngo bo tela na tela mto frère. Serre la sa yolo. Serre nanga. Tata mwasi ya ngambu kuna. Abenga Jaël. Abi Jaël wana leki nanga. Ko sala loko na te. Mama na banga benga Jaël. Abi wana mwana nga ko sala ngote. Yango mona tala biso so bana ya nango bla te ate. Na tela ga mère au frère. Ya na frère na la bi wana te. To sa bamba YouTube. Si on va nyongo ba te belé. Show. Te na pa démarrer nga te. Boya va la kita finga. Ponga na ro finge. En tout cas, Show, c'est ma soeur, Cynthia, c'est ma soeur. En tout cas, elle est le cas. Nandim na battu la choka de Jaël. Jaël a dit que na senga la bana jamais que la choka. Show, tu es là. Et blesse le coup à la tu es là. Voilà, merci beaucoup. Bota la nenge mission loba vérité sili. To yamela kibino Jemima gros bébé de la presse parce que ma kambweze belé na YouTube. Ce que bimil sou tokoya. Mais na opesa Jemima maloba suka, mais à intervenir na loko mona tout na yepoto si ça na biso. Jemima na peso maloba suka émission yo olobi nini pona émission na passage na yo et puis pesa bato ba soutenaka yo ba mbote et puis loba pona live oyo mwana mwasi omida zo sala atangi kombo comédien moko comédiana to salaka ne awa est-ce que ça pena yé muta lobi bongo question na yango masque na ote silanga micro ko masque na ote atangi kombo ya master PD nada nga peto na yoki ono ki voit nada mais na yebi ke zela na yebi ke la te zela papa la ngai ngam na olobat pede nada mwana papa la ngai mwana papa la nga Caleb ngam mwana Caleb ngam mwana Caleb papa la nga président Caleb ma store ndeko la ngai e kas no ba na bisot e kas nga na yebi ke ba dofe ba koma na yebi ke bato ba imitaka ba voix ba koma na yebi ke ma store nga za na cerner Bellevue. Jamais qu'on y a fait belle na live moro boy. Alors ça langote parce que y a dit que ngana artiste moko grand complet on a outil na groupe mo chrétien on y a président Caleb ba j'ai on aime ça langote. O moni mutu akota kana pétage na bala toi Caleb ça lonka Hans. Elle lonka président Hans. À part président Hans moi la mon côté président Caleb akota la pétage azate. Donc bon longo la master. Nan. Ouais, il y a des mwana Caleb. Aza mwana Caleb. Te bala Caleb bazala kabala oyo ba uti na groupe chrétien.
bala Calais baza bala o bautaka la groupe chrétien basala makambo wana te ozomona sikoyo ans loka komai na pota kuna mentalité France belge yango mesala ke moi belge yango ya moka longa na communauté congolaise mais tozaka ngano la moi o tongela boyo za mwana Calais alo kuta bolongola master na makambo yo ba imiter voilà e te na yoka ki voir master te ngaza mungala ngal ba vete na yoka voir master mais na yebi ke dauphin bula matadi bazalaka bato ba imitaka ba voir bato bazalaka ce n'est pas ba créer les co frère na ce problème vous comprenez voilà bango pona ba balingi mère azala mutu te donc bakabola mère na entourage mobimba ma mécano il n'est pas encore trop tard Tama ya moto, boka bicarbonate, et ko salo moi ko sa mo selu. So po link pe dongo o tuti yango maya dongo mekano bana ko mi masenzoto. Kia mi masse ko mata moi sembe. Kango otaka boy. Omuna. Omuna. Tuka. Wana ni wana. Okemba Voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission. C'était Gemma Ibé, le gros bébé de la presse congolaise. Je parlais. So, il y a un plateau qui répond à non yate. Non yakutu te consulter na Gemma, ya non yate moko. Pour la kiri dans ma chérie mon frère na raté la zala raté. Pour le kiri ni. Ya ba chérie mon frère, nebo sangana na zala raté. Donc non yate. Mani de John, mère nanga wa ramaye makas. Yo ko so na mariate. Okoso na mariate mariate. To longa na kumta YouTube maya lokwa mwana oyo boti. Amwa muke. Alabi akosala ki bracelet. Mère mi pesa poa. Te loko maya mwana na lobby. Ataka mayele abinga na bana mona bato YouTube ko lokwa ba nzambe. Nzambe merci sko lelo be ba ofa ba ofinga mto kwanga. Na vani na bi ele mngabi yango na yaka teko. Yango na ko da finga bango teko. Yango na kuta bango teko. Nzoka ina za yaya. Manikela taki mère. Boka Maria. Obonongo simba mi mo pao simba bata ba mikolo. Te bongo kuna préférer msu bongo. Akokene pesu. Akokene lisusu yaya. Akokene lisusu yaya. Mikolo mo pa asala su ba jeté. Wala mère nanga kati so monaka. J'ai ma o démarrer nga na TV nga mère. Na lobela ko ka vérité po. Mon babi qui aime bien. Le babi français est bien Jacob. Le babi Jacob. Donc comme il a su merci beaucoup famille Bota qui aime bien châtie bien. Voilà qui aime bien. Qui aime bien fait quoi? Châtie bien. Chasser bien. Chasser. Quand tu coules te chasser bien. Quand tu le bien qui aime bien chasser bien. Quand tu le argument. Kin makaboto consommant lelo 6e épisode na 16h lelo na tese monsieur kota heure ni soupe l'option na habité mais 6e épisode beaucoup consommant ngoto okende pela bo comprendre ba réalité la kata na kin makambo alors on a décortiqué pena yango na décortiqué da lobby na mission yango lo na bika que non allez-y consommer kin makambo à part kin makambo to na 5 films même déjà zali donc so e simba moto tie on est simba moto tie donc biso to la film est belé. Bienvenue maman Esengo bo mona film na ekota ma esenga koti keba Esengo pota jouer keba tout la ngasko keba na nyango Zahir l'homme de Zahir la femme de Zahir Mobutu Pesha Dio siko na Esengo mama nanga la kudie en tout cas donc maman pembele donc belle vie moi la maman nyonso leka ba ya na ye ya ba leki na ye nièce ba ya ba cousin ba nièce cousine ba vanda ba bengi saka bango te toka belle vie bengi saka to mona papa jiera na ndo benga elsu toka belle vie bengi e wana la bengi to mona ba biankai wana ba bengi kuna o baba ne oyo nani bande ko fingi na suki comme nani no finga na suki nani mama Esther a finga na suki wana a fingi ba bengi biankai mwana bobo okoma ka kuna pe ba bengi to lingi na biso te yaya
Voilà. On dit au revoir. Hein? Voilà. Voilà, émission est Sili. Famille Libota, Botikala toujours focalisée na film et na bino Kin Makambo. Voilà, merci beaucoup na batutu bolaninga. Judith Mboyo, ma popi à Jobour. Judith Mboyo, ma CC. Donc, vous mettez na on a Jobour. Émission est Sili. Na kosala kaka ndenge leki nanga salaka parce que yé pas le bien sali papa leki à Libota. Toka kaka ndenge nini. Epilili! na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.